Oui, merci beaucoup. Ngai président innocent. Nazali moko na lingi football mingi na kati ya quartier. Navandi na quartier 13 sur qui va à 51. Donc nazali ko lela mingi. Makambo ezo sala vraiment na quartier na ngai unga na fandi. Vraiment tout ça l'insécurité makasi, salubrité surtout, n'en parlons plus. Donc salité l'équipe makasi na quartier ba route zem ba camion moyen côté exact ba foule même mettre to courant to benga mettre coque et ça salité donc to yebité to sala ndenge ni yanto zo senga na ba konzamboka soki ba koyi batambula ka me bourgmestre soka tambula ameka kotala quartier 13 ndenge ezali quartier 13 ezalaki quartier soki mbula ebeti mai ezalaki ko télématé mais lelo quartier 13 et komi mai ba matiti ebele belé et puis insécurité ezali na biso makasi donc bezana ba l'air muso mona na tongo bandi ko pakata bambangu na bapoko bandi ko pakata bambangu donc tozo le ko senga bana autorité balande na biso na service tozo na ba chef à quartier on to yebité soki ba initiative ya kini bopeto ezana bango to eza ndenge ni toko sala pona kini bopeto donc tozo yebate pour quartier 13 vraiment eza salité on nyo sozo la ndanga azo yeba vraiment ke na okosate pour la mettre naza ko senga vraiment na mokonzi na biso ya ville ya Kisasa Sylvain Kasongo amekana construire na vraiment na ba district vraiment ba mekana kotala na likambo oyo etali district ba district muso ezali toko lo bakutute donc mokonzi mboka Sylvain Kasongo omekana ko construire na makasi na ba district nazo senga na mokonzi na biso ya district na biso a Changu colonel bienvenu azali mutu aza ko bunda mais to yebite nini ezo sala vraiment que akoka ko maîtriser insécurité to ezo réunir na ba différents quartiers donc yanto zo senga na colonel bienvenu amekape ko senga na ba maître volontaire ba kusala a collaboration na yé pour que ba aider yé pour sécurité et zone vraiment la carte ya commune Njili. Merci beaucoup président, à la prochaine occasion. Merci beaucoup monsieur le journaliste.